somi ya mboka ya Congo balandi ya 3 fois W Radio RBK yenge na bino banso yenge na bino banso bamama batata bandeko losako na bino bamama batata bandeko pe mbote na bino bamama batata bandeko bana somi ya mboka Congo. Pona nini toponi mukolo ya lelo ya yenga ole to sulula makambo mususu kasi tuye poto sulula likambo oyo etali solo penza bozongi na nzela ya mulimu ya mfumu Kimbangu. Yango bamama batata bandeko bana somi ya mboka Congo pamba te tuyebi ya solo bamama batata bandeko mokili mobimba botala bakontina nyonso mitano bamama batata bandeko mokolo oyo bakontina wana nyonso efandaka mpe ezalaka jour ferie mingi ezali mokolo mpe oyo basengaka mpe bakanisaka solo mpenza motindami ya tata nzambe oyo ayaki mpona bango. Kasi na kontina ya Afrika bamama batata bandeko biso balola mokongo toyebaka te soki nzambe asali likolo na se ye akanisaki mpe mpona biso mpo ete akoka kotindela biso envoye na biso. Kasi na ntango oyo envoye na biso asilaki koya ezalaki na ntango oyo tozalaki nano kokonzama, tozalaki na ntango ya kokonzama ya bapaya, kasi bapaya baetufaki bamama batata bandeko solo mpenza na bato moindo bana ya Kongo bakoka koyeba solo mpenza nani wana mfumu Kimbangu. Na yango bamama batata bandeko lokola boyebi malamu verite bakundaka yango te, kasi verite atoluki okunda yango yango moko ekusala kaka eforoti ekoka solo mpenza kobima. Na yango bamama batata bandeko solo mpenza la plupart ya bana somi ya mboka ya Congo bayebi te, ezali pa ignorance te, kasi ezali paske moto ayaki kokonza biso baoyo bayaki kokonza biso basalaki makasi mpo bakoka kobungisa biso toyeba te vraiment ke tata nzambe akoki mpe kotinda mpona biso bato baindo solo mpenza mobikisi na kati na biso lokola ndenge asilaki kotinda mibikisi na bikolo misusu na bakontina mosusu bamama batata bandeko bana somi ya mboka Congo. Yango wana bamama batata bandeko radio na biso Katiopa ezali solo penda kokenda kokundula oyo nyonso apimelaki biso bana somi ya mboka Congo po ete tokoka kobimisa yango mpe topartage na bandeko na biso bana somi ya mboka Congo. Oui, ya solo bamama batata bandeko bana somi ya mboka Congo ebele bayebi kombo ya mfumu Kimbangu oyo na ngambo mosusu babengaka Simo Kimbangu, kasi bana biembo bango babengaka mfumu Kimbangu. Yango wana na mokolo malero to profitaki mpona kobenga to oyo bazali na kati ya makanisi oyo bayebi solo mpenza mfumu Kimbangu po ete tokoka kopartage na bango solo mpenza connaissance ya likambo etali mfumu Kimbangu. Alors ezali kaka mwa mawa mingi na baoyo baezitaka koya baezitaka mpona ni bamama batata bandeko mpo bazali na boye tokenda na lombango epai ya ndeko Zabwana. Ndeko Zabwana lelo ezali mokolo oyo solo mpenza tolengelaki vraiment po ete tokoka kozala, kasi olobaki na biso ete mwana ya papa kisolokele akozala na biso ya pokwa lelo okoka na koyebisa biso baoyo baye te na pokwa lelo baoyo basexcuse soki likama nini ekomeli bango tokoka koyeba bongo to ya koba na masolo malongo mboka. Ok ndeko, merci mingi na ndenge opesi ngai antenne awa ndenge na prometaki bino ete biso ba chrétien tant tosalaka bamakambo il faut qu'il y ait une certaine discipline. Sujet bopesa ngai boko développer parce que ngai nazali l'invité te na sujet oyo naza mpe promoteur ya sujet oyo te bolobaki ete tokolobela sujet tali Kimbangu mpona koprofite na temps oyo ezali ya anniversaire to jour na ye ya bokufi. Alors sur ce point donc on a été en contact na ba fils ya ba les trois familles ya Ngenda Kisolokele na ya Lungana
na profita yepe koyebisa bango ete na kozala na conférence na bino sur sujet oyo parce que makambo ya kimbangu eza na deux volets, volet spirituel en tant que tata ya biso nyonso, tata ya molimo, aza pe na volet na ye ya physique qui est ya nzoto, azalaki na mwasi na ye, azalaki na bana na ye, il faut qu'il y ait un certain respect na tango toza kolobela kombo ya mutu oyo abota atiki souvenir na mokili. Troisième volet pe ezali volet national, azali héros, azali pe figure oyo mokili ya Congo to monde entier ekotika la pe kobosana te. Alors dans ces trois volets, na senga ki bino discipline ezala ngai pe na part na ngai pona protection ya ndenge Jésus aza ko recommander biso ete to obéir na autorité ya mboka, to obéir pe na ba respect ya ba leader. Na yebete tant que l'église kimbangiste existe, on ne peut pas parler de kimbangu sans que ba kimbangiste bazala pe intéressé. Eza ko senga une certaine politesse ezala. Ya mwana komela ki na solista ki papa ki solokele Alphonse, cinquième fils ya papa qui solokele ba oba yebie a répondaki nga pe asepelaki tozakane en correspondance à tout moment na benga yipe bande comme susu. Alors il m'a dit ceci, ye azali na repos médical na mokili ya Belgique akozana ta ya kozala connecté te, mais apesa nga de batu mususu na benga bango bakozala en contact, entre autres na solisaki bango na tindaki bango ba email, mususu a répondaki te nazelaki pe lelo na uti na église na natali ba email na ngaite mena yebete ba répondaki. Alors sur ce fait, apesa ngai autorisation ye koko ya kimbangu qui solokele Alphonse abikende tuta parce que ayebite na ko attaquer na angle nini, mais ayebi ngai combien de fois tozalaka na ye, il m'a permis que tu peux avancer na sujet oyo, sinon ka yebisa ngai ke yepe basi ba sala ja ba débat ba sorta boy avec l'enkusu qui est mutazali ko lobla makambo ba indo mingi na mokili ya Congo. Il m'a permis que y asi a débattre na bango na éviter point ni basukela ki, mais il m'a laissé de continuer cette affaire. Yango nazali awa na part na ngai na kosenga pe yo modérateur na tango tozo banda émission pour na respect ya jour mutakufaka toza tuna moi 1 minute na bisota ya repos tokozala 1 minute mingi te, mais yo mutoko décider ata ba seconde muke pour na ko reconnaître quand même nzoto oyo Nzamba pesaki ordre ete eloko nyonso na makila soki kufi il faut kundama na mabele ezala nyama okoki ko abandonner eloko ezala na makila na libanda te pour des raisons ya contrôle ya environnement yango wana nde tokozalaka toujours na mwa minute ya silence pour na ko reconnaître moninga na biso mutu soki journée ekoki atika mabele. À vous l'antenne. En tout cas matondo mingi mbuta za bwana vraiment na précision yo pisi na kanisi na likambo etali minute de silence ezali vraiment bien saisi parce que avant to banda masolo to kokasolo penda kokota na débat esengela kina biso to sala yango to ko sala bel bien yango wana ezali penda ezalaki inscrit na ordre du jour ya programme na biso na pourquoi lelo Kokate kofuta nyongo na yo yango kotunga ikolinga ilonga na yo yango kotunga ikomona patu kola nzela na yo yesweye nakokokate kofuta nyongo na yo nakokate kofuta nyongo na yo yango kotinda ngai kolinga iloba na yo yango kotinda ngai komoya pasi kola nzela na yo yesweye kumbamani bango ya talo mama yanga yo ikonzinga moto te mobali kitoko ye akangolinga yawe Yo
bomoi na yo Yesu kolanga Nzambe nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasukola nzela na yo Yesu bomoi na yo Yesu kolanga Nzambe yabila